JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao mbote na balandi nyonso ya JDK mopao mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience pe fidélité au bopé sarasoda na mino ya Mikili eloba Jean-Louis Lobandila botika na kaka moko l'unique o nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya Mikili ya poto. Bandeko na bino masolo oyo na osenga na bino bo partager yango bo s'abonner na nouvelle chaîne ya Sika ya soda na bino ya poto na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko oyo nyonso bouti ko s'abonner récemment dernièrement Nzambe alola apambola mabota na bino. Merci. 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 Merci mille fois. Nzambe atika bino te parce que vitesse bo pesinga soda ya poto ya boyezalate. Anita Molembek, merci na soutien, merci na encouragement na yo et merci na nyonso oyo salaka pona soda na yo ya Mikili. Bandeko, to s'abonner, botindela bandeko nyonso bo s'abonner awa na yeko yipsa bino makambo ya immigration, makambo oyo pona nini ba congolais bazozwaka ba rejet. Pona nini bazako boyela kaka ba congolais mikanda na kati ya poto surtout na mboka France. Bovanda zala branché bolanda pona nini na uti ko information ka sikoyo ya na lobité. Il faut naïbisa ba congolais bazala conscient ba yeba ndenini yako tambola na kata mboka oyo pona nini makambo ya ba congolais zo tambola te makambo mikande zo simba te ba rejet na ba rejet ba rejet na ba rejet ba refus na ba refus ezo simba kaka te ato koti na CNDA ato koti na recours ato mekindenge nini ezo simba kaka te ba préfecture presque belé ezo boyela ka mingi ba congolais yango na ina epsa bino pona nini ezo lekela bongo mabe uti wapi ezo uta wapi. Ndeko na ngai ozolanda ngai s'abonner na osa molaite s'abonner bo partager bo tia ba j'aime bo sa ba commentaire surtout vraiment ko partager et ko s'abonner la chaîne na bino ya Sika JDK Mopao TV na bino surtout bo uti ko s'abonner vraiment merci. Nazalaki kaka kala mingi te awo kaka samedi passé na 109 abonnés et 4 jours après boyoki kolela na ngai bo s'abonner et bo continuer ko s'abonner bo pesa ngai 1000 abonnés avant tokota na 2025. Nzambe alola kotika mabota na bino te akosungaka bino na misala na mikanda na mabota na mabala na ba famille na bino na ba vie à tous les jours. Soda ya poto naza ya Nzambe eloba Hermano Edi Minzele naza ya Nzambe. Mbote na yo mama Hermanita Elodie Mbelo nakati ya Londres ba bizu ebele. Nakopesa mbote na ngai na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto Monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal, l'honorable Afo Ndofula Mampuya. Nakobakisa mbote na ngai na ndeko na biso oyo aza koliesa biso mikolo yo ntaba to liaka misuni
lia misuni misuni ekanga na mikuwa misuni ekanga na minu misuni nde misuni tobengi yango ntaba motion ya Patrick Muluro na kati ya Lyon 69 dans le Rhône en France. Bandeko nous sommes tout autour ya Lyon sur le lia ntaba pendant ntaba ya fresh ntaba pendant ntaba vraiment ntaba benga soldat ya poto akopesa son numéro ya ntaba motion ya grand prêtre na biso Patrick Muluro 69 Lyon dans le Rhône kuna penda donc olia ntaba alors na reçu ki sambote na ngai na mama na biso Dia Odimba na kata Villetaneuse na 93 na Saint-Denis en France et au passage aussi bambote belé na maître Alain Lyon na 95 Val d'Oise ba côté ka ya Paris wana et na kopesa Alexis Koubat ndeko na ngai papa na ngai merci mingi na ba conseil na yo na soutien na yo na ko s'abonner na yo na musungi na yo mama Léa kuna na kati ya Creil na 60 na Loise ba mote bisika bozali bino surtout oyo bokolanda soda ya poto bovanda zala branché boyoka malamu pona nini makama mikanda ya ba français pardon mikanda ya ba congolais awa na France to na mboka kaka mokili awa na ba poto et simbate surtout na France eza pona nini parce que makambo ezoleka na mboka na biso na Congo yango muteza ko détruire makambo oyo bovanda bolandanga malamu na ko expliquer bino pona nini bande ko ngai lelo ba congolais ba ozoka ba rejet ba congolais ba ozoka ba refus ba congolais kaka ba ozoka ba expulsion ba congolais ba ozoka ba okitef pona nini parce que bande ko ngai gouvernement congolais ils trahir peuple. Gouvernement congolais ils trahir peuple. Bande ko ngai na benga ki ndeko moko boye asala na kati ya masolo na tuni question nalobi est-ce que ko expliquer ngai yipsa ngai na remarqué que na communauté na biso ya ba congolais ba rejet za mingi na ba demande ya mikanda ba refuse a mingi et puis ba opesa biso ba okitef mingi ba zobo ile biso mikanda pona nini ndeko na za na kati ya masolo ndeko na ngai yo soko linga ko ndima soda ya poto te bima mbangu il faut s'abstenir tika soda ya poto sona bato bana bwania bato bana besoin ba yeba makambo ndenge za kotambola pona nini congolais ozwa mukanda so soutenir za kala ba komi ko boyela congolais mukanda ba opesa ivoirien mukanda baboyeli congolais mukanda bakopesa rwandais mukanda baboyeli congolais mukanda bakopesa angolais mukanda facilement baboyeli congolais mukanda bakopesa ghanéen facilement bakopesa la mikanda facilement na ba ekolo mususu mais ba congolais bakoboya pona nini bandeko na ngai bolanda ndeko na bina ngai soda ya poto awa tozana ba élément oyo ezosala ke na mboka na bino boza bien andeko na ngai boyoka nga malamu ngai te muna koloba muto aloba ndenge wana mundele na kati ya masolo abina ngai oyo ezoleka na mboka na bino eza bien puisque tozala ba information oyo bato bakopesa biso mingi ezolutaka na bandeko na bino moko ba congolais ngai bibe quelle information abina nga zela ok musika te na otindelo ba vidéo na ba maloba et souvent ça parle en français. Donc, tous on sous très bien en français, tu comprends, on sous très bien. Moyen à considérer Mboka Nabino en guerre exacte. Puisque Makamboyo et Zolo Manamboka Nabino, et Zolo accepté que vous en la guerre, vous en la situation moko difficile, compliquée. Au contraire, on a l'impression que vous vivre très bien. Dans la tournée, Makamboyo et Zanini, attendez la vidéo. La vidéo attendez il y a Liboso. Natanga Tiango et Loba, président de la République démocratique du Congo,
aza ko s'adresser na peuple, a s'adresser na ba jeune. Aibisi ba jeune que bo kendaka na bino lisusu poto te. Bobi makana bino lisusu te eza na tina monte parce que bozana nyonso awa na kati ya Congo, Congo ekopesa bino misala. Bomi tungisa mate Congo ekopesa bino musala, misala awa, ce n'est plus la peine bokendeko luka na bamboka bapaya. Vous allez avoir tout ici au Congo. Wana vidéo ndeko atindeli ngai oyo yasa nango na kati ya solo. Yami kaka na mboka na bino balobi baza ko créer ba entreprise, ba créer ba misala pona jeunesse ya lobby. Donc jeunesse ya lobby boke na bino koluka na potote po misala arbo kozwa facilement. Makambo nyonso tout awa na Congo et kokoma nango très bien, ce n'est pas la peine boke luka libanda. Yami Satu alobi na ngai président na bino alobi atangoli mikili ya poto alingaka France asepelaka na Paris Saint-Germain mais a conseillé na peuple ya ye avanda na mboka na ye. Na mboka na ye place ezate, souffrance ezate. D'ailleurs, bomonaki première ministre na biso Mama Judith alobaki que batu baza koloba na Congo situation ezali précaire, situation ezali catastrophique, situation ezali compliquée. Non, au Congo situation ezali malamu, baza koluka nde solution ya kolukela jeunesse ya lobby musala. Wana Mama Judith mtalobaki première ministre na Paris. Babiloko oyo ezolobama na Congo, oyo ezosala na Congo, yango ezosala ke ba français awa ba omona que non, le pays n'est pas en guerre. Jamais autorité moko ya Congo abimisa na monoko ke to na guerre souffrance ezali. C'est la raison pour laquelle que peuple aza okima mboka akende koluka asile na bapaya. Non, biso contraire que dolobi mboka eza nango malamu. Yango moni awa na poto baza ko boyela biso mikanda ba congolais. Et là on dit lisusu oyo ezoleka, c'est-à-dire que ba image dernièrement de quoi tindelinga image ya ngai président de la République il joue au football. Si réellement vous avez dit na guerre makamto mona et ça nulle part ailleurs. Et titre boche président de la République a joué à Betabale. Boche titre bon commis match pour la paix. De quelle paix au bozo lobela? Yango ba français ba tuna question. Yango oyo bozo mona ke baza serrer les Congolais sur oyo na demande d'asile que soit disant que na mboka na yo guerre ezali ba habité, bona guerre te. Mboka na bino za na malamu. Regardez. Le président de la République il joue au football. Bozo mona bino awa bozo européen ça ba date ba concert et na Congo il y a aussi des concerts partout bozali, on voit les Congolais sont joyeux. Ba Congolais baza na bango na joie, baza na sengo partout ba oleka ba oseka ba osala baza partout. Ba bimise na image moko boye. Ba bi na ngai, regardez, vous dites que vous êtes agressé par le Rwanda. Mais il y a pas longtemps, les basketteuses congolaises ba kende ko beta match na Rwanda. Si réellement vous êtes en guerre, jamais de la vie, moko en guerre na guerre, ba oyo ba kende ba kuta na ba beta et sika moko e salamate. Regardez Ukraine. Ukraine est en guerre. Kasi au monde Ukraine a kende ko beta na Russie. Tout le monde était musicien moko ya Ukraine, ukrainien a kende beta na Russie, to a kende sala ba ezate parce qu'ils sont en guerre. Ils ont respecté guerre. Mais bien au Congo, bah dirigeant na balobi que vous en la guerre té et ça on kaka moi passage moko difficile mais vous allez retrouver la situation. Yango muteza ko boma mikanda na biso awa na poto. Et là on est sous au balobi.
Balobi, vous avez un pays où vous avez tout. Sous-sol la nous a rempli. N'a pas minéré, pas matière première, ressources minières et ça rempli. Mais, Bouzako Kabula Yango n'a pas pays voisin. Ça veut dire que vous vivez très bien chez vous. Tout simplement, Ngana Yorobeta, c'était dans les Kamounini. Balobi, les sous moko, Balobi, les musiciens congolais, les Yorobeta en France, les concert est belé. Si réellement, tout le monde a fallu awa, à Yorobeta, musique, devant le président de la République, devant tous les Français, devant l'État français, devant le gouvernement politique française, Bazala qui a fallu à Betty. Le président de la République était là, il est parti. Nakanda bablo mwana balobi mboka na bino eza na guerre te, vous en avez très bien. Yango na yo sa conseil na bandeko tango ya poto na France, oyo sa masolo bokeba na masolo ya guerre. Masolo ya guerre est lekati. Parce que bayebi que nous ne sommes pas en guerre. Ou alors bayebi et ils font semblant. Mais en réalité, na masolo onga na yoki na kati ya masolo ya kati kuna place bango bazalaka. Alobi na ngai biso to na ba image que le pays, le Congo n'est pas en guerre. Parce que tout le monde le président fonctionne, le gouvernement congolais fonctionne, la politique congolaise n'est pas fonctionné, tout le monde a que voilà. En tout cas, c'est comme si vous en avez bien. Boken Gosala, gala, il y a football pour la paix. Le match pour la paix. Mais bande on a congolais. Boka musangai, bo sexangai. Au peuple il y a sentiment, au peuple il y a émotion, au peuple ignorant, inconscient, naïf. Boton dit ça il y a stade de martyr. On a ressemble là. On a paix à Congo. On a guerre dans l'Est. Boton d'ici bas stade de martyr combien de fois? Est-ce que paix à lelo? Est-ce que paix kota? Paix zonga? Et zonga ti. Bon, les longs de football, les zonga ça paix. Arrêtez la distraction. Arrêtez s'il vous plaît la distraction. Nayango na osuka awa na opesa mbote na ngai rapidement na Mouyaya, Chéri Paul, na Merbo, na Katia, Chartres dans le 28, na Robo Sanate, Mami Charlotte Ntilo, na Dreux, toujours dans le 28, na Eure-Loire, et na Kopesa mbote na ngai na Mouyaya, Lady, Miché, na Katachine, sans oublier Yameda Kitenda, Nakatia Épinay sur scène 93, na Saint-Denis, Yad Alliance Mbabou, Nakatia Sévran, na 93 Saint-Denis, toujours en France, près de Paris, et Nakobakisa Ya Féroce Ferdinand Mukamina, Nakatia Dublin na Irlande, ba Mbote Ebele, et Nabanzi Bandekonangai, Ya Tati Malonda na Marly Gaumont, adorable et adoré Kabeya, après si Frédéric Ntumbu, Bambote Ebele, Vienangai Tom Sekinankazi, sans oublier Vienangai Jean Badra, vous avez belé. En tout cas, Bandeko, beau s'abonner na chaîne Oyo, pour partager émission Oyo, pour partager ango, surtout beau s'abonner, boye ba pona nini, ba mikanda ba congolais, ba congolais aussi matin en France, c'est tout simplement parce que ba kondi ya Congo, ba bomi ma solo, ba autorité congolaise ba bomi baza ko boma masolo na babisala sana bango na bamakamu na bango ya pambala o baza ko sala ya nguzo boma masolo na biso awa na auto. Voilà, pour ça la prochainement émission Mamitali immigration Nikanda, mais na osenga na bino bandeko na ngai pour na kokende ko sala masolo na ba préfecture, il faut faire très attention. Bon luka plutôt ko sala masolo ya bozo kima la dictature na Congo, que bozo kima pona guerre.
guerre et les kapenzate ba régé na ba régé ba refus na ba refus bo mekana no dictature et l'équipe makasi na mboka yango bozo kima mboka on est les cas conseil na pesi voilà en tout cas merci na bino sobolanda ki soda ya poto merci na ba partage na bino nzambe alola atika bisote atika binote na pesi mama BN Ngonga officiel TV na kati ya royaume du Maroc ba bisous et belé sans oublier Nelka Junior Neymar Junior na kati ya royaume du Maroc ba bisous ebele na pesi mama Raïssa ba pindi ba mbote ebele sikozali sans oublier Dawa mama Dawa Waski Dawa na kati ya Londres ba bisous ebele en tout cas nzambe alola atika bisote tokomi na prochaine émission ya boye ezalate petit na ngai o asalaki ngai coiffure ya betaki ngai ciseau oyo Prince Émeraude du trône na kati ya salon Misha coiffure et beauté Évreux la Madeleine na bosani pete na kosukisa na honorable Honoré Alvaro le meilleur coiffeur de tous les temps na kati ya France nzambe alola pambola yo pese nanga ba bisous na madame tokomi na prochaine émission ya boye ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.